Bandeko mbote ya mingi na lingili boso na senga na bandeko oyo bokolanda programme oyo, s'il vous plaît bomi tungisa mingi te, boza na makanisi ebele te, mais c'est ma façon de s'exprimer. Nami bimisa na yebisa oyo ezokanga na vita mususu oyo na comprendre te utaka wapi. Bandeko nga naza chrétien te, naza bouddhiste. Bambule belé plus de 15 ans naza bouddhiste. Bandeko na ngai na bouddhisme toyekolaka que à travers les salisi kolinga bandeko na yo okozwa purification à travers changement ya vie na yo tant yozo kola autant yozo découvrir ozo yeba ozo découvrir malamu na mabe okoluka purification tangu mabe oza ko écarter yango pene na yo, oza ko se baser mingi na bonté, oza ko se baser mingi na vie réelle. Ngai vie na ngai esali basé na vie réelle. Donc nalingaka oyo aza pene na ngai mwasi mobali nalingaka ye sans comparaison, sans arrière-pensée. J'accepte tout le monde. Soki na moni mabe eza wana, je me retire sans dire un mot. Soki muta sengi lisalisi na ngai nakosalisa yo soki nakokoka, soki nakoki te je dirais que nakokoka te. Mais mbala ebele ezwaka nga. Donc soki na salisi mutu so amoni mona mutu ko senga bino na zana ngote mutu na tomboka kama grave. Donc bandeko na mibatelaka. Donc nazalaka soki eloko wana na sali yango malamu te to isika na silikaki ezongela nga. Donc mbala ebele na sina kangama oke na shop moko boye ozongse eloko poseni facture mais na bikazo msezali okomona mutu na soki osiliki boye bakanginga. Soki na kenda na mwasi toso meloko boye nga mais pourquoi oteleki yango tolingi loko musudi ngana ke neng basi pesa minoko mabe soko monaka mbila koi ngabe ko kanga. Donc ba makambone mike ngana sala kate na evitaka ko silika. Soki na saleli yo musala ofuti ngai so futa nonga te na tigi so na ko salela yo na ko salela yo et puis na kei. Donc ça que na singa bongo non na ngena aider yo kaka. Donc na sala ka bongo na vinanga sans exception. Moi si mobali na sala kate na sala mabete oh moi si na nyoko la ye na kosa, je ne fais pas ça. Tam susu na mono na ka bongo na visa mais je ne fais pas. Donc moto oya vanda kana ngai ayebi. Donc mutu kaka oya koto ya ngai ako comprendre que non mutu oya sala kate. Donc na soka mbongo ya mutu te na koli eloko ya mutu te. Peut-être le monde na sala kite mais na liete. Donc eza mbongo na yo za wana. Mais bandeko makambo ebele eswaka ngai na bimaka mutu oyo aza faible, na bimaka mutu oyo aza lokola mbwa oyo bazobakela mokuwa, na bimaka lokola na silikaka te na silikaka na koyi ko bunda pour na makasi donc makasi pese ya solo na ko bunda kutu et puis na zama tadi donc ngana sura siliki na boso na sura mduki na bomio bande ko ngana ibo coopérer donc na coopérer ko donc bisika msuka na kota batu ba ko kota te. Bref na banga te bande ko na lingi na parler sur Laura mwana mwasi oza kokotoa ngai oya moni ke ngana kosi makambo te na kosaka te. Souci ya Laura lokola yebaki nga tellement parce que nazaki lokola moto oyo ye et pas ye aya tsaka lipekane aya kolelela kanga. Donc soki asaliki ndumba et pas atekaka banzoto donc aya expliquer nga. Soka tamoli ba India bisikele mabe akendeke aya expliquer nga. Na pesa ka conseil même tata na ye na sana peka tata no mais mwana na yo asana tamboli ya mabe tata ya boti ye.
donc comme na niveau na moni que kanda na ngana moni bon na dim c'est parce que na bouddhisme to luka purification. Donc il faut makambo tout le monde siliki après ça au fongoli motema iloko na longoli yango. Donc pour okoma éclairer donc na mukuse enlightenment. Donc tout ça ka be fort que etambo na ngai na créer oye ya kim kina longola na vie na koma pire na c'est basé kaka na vie nanga mais écoute kanga cher mutu yoko yamba soki azolia azolala azomona ngona na zoba. Donc eloko oyanga ya kozwa na ye akenango akuti parfum akuti loko valeur akuti bag akozwa na ye yango akenango. Et c'est là que vient mon problème. Soka benjango akenango si na moni bag bag eza sute mutu ngina ndako akenango. Et c'est là que soko bengi otuni akowangana. Donc il faut na se ressaisir et na zui lango solution en méditant. Donc yango ba kokoso et affecta kanga mingi. Mwana mwasi oyo asia simsanga touche na Dover asombi batike abetcha na mabaya et pourtant na kozong sele mbongo na kina musala to komi na Dover poto fazer que de France na 40 mo na France to komi to continue na Dover mwana mwasi zo panique abito ko kinete futo tikala mais to so poaje ere ko kito to tre ce qui tigre malam tio tikali to ko baksa mbongo aboya. Donc on a obligé de décider devant la police il y a France que non écoute là aucun de souté. Mais pourquoi bosso ba juif vizanga mino ngana za britannique ya na aucun de souté. Donc comment na carte ba bloquer biso ba fouiller voiture ba fongola gate to zonga. Donc j'ai décidé de continuer souté bien que to kota ki na carte. Donc bosso comprendre ngo nazaki na fille moko nazo bima na ye mwana ya mboka na biso. Lokola ye ndako na ngai ekoma na ndako na ye amesana soka utakine wapi na yebite akina Londres alekio nazo zonga menazana nzala funa tikala kolia na ndako na utaki musala ifana sokola nzoto ngapse bo écoute di luka lo kana na sokola nana na koti na sade mbona sokola telefone ndaka bengi nani copie nanga mwana mboka oyo bika bana mboka poto ne bazalaka bakama telefone yo mi telefone yo nani ba telefone ndako na bimabo yo film moko zo finga na telefone film nani na film mbona na monia zaki copie nanga azova na Hillsington di solo oyo na bia fi yoyo abonné abonné menayame ndeko na ngai aza matadi ndeko na ngai apesaki ngai lift kuta na matanga ya ndeko ya mwasi bibi que son âme repose en paix apesaki ngai lift kuta kuna akitika na Hillsington na tu yo fanta ka wa mwana mwasi akufaki wa zaki copie nanga yikuta kama yasa no ona pena mwana oyo ngai ya palais tout ça apesaki ngai na lisolo mwana mwasi wana iye ndi mtu abenga na ndako azwa lora na ndako mwana wana tomboka lora tana bimyo na benga mwana mwasi na tomboka ntoka ni azwa metro po ya na ndako aya ko mwana mwasi wana orike lora ki de passage souvent te wapi na yebite ndenga sala kindumba na yeba lala ke ba luwa donc na siri tera tura ba luwa ke na mutu moko boye alors tanga zo le ka ifale kana ndaka telo kolia donc tanga silisi akendeki mwana wana ayelanga munduki kanda konti azua na bondela ye na explica ye na benga memi lora na biseki non tala copine za aboya koyokelanga mwana wana 4 semaines après mwana wana kufa. Donc je vous raconte l'histoire vraie. Il paraîtrait que akoya kaona ndaku soki kanda soki nina monaki je ne sais pas tilelo azwana Hillsington ndeko na nga abonné meneyame aibi de qui je parle bandeko fi oyo ayake pa na ngai posa na ye ezalaka ayi baba mikanda luka to solo ndenge to kola ngande na kola ngebi oyo tozaki na ngo ngana za grand frère na za boye doki alukaka ba mikanda ya biso ya bandako soki na za ngo awa doki ye abenda ngo akenda nango alingaye bana ba doki boni suna na doki reserve doki na ye akende na loki asala ka tu ayiba ba clé azongaka donc ba biloko ye alukaka na ndako nanga ba mikanda ya bandako na biso ya Congo soki na za ngo awa ba mikanda ya ndako bandako na ngai soki isalaka awa po ye akende nango
ba mikanda ya banque ya association mbongo ya association za maboko na ngai mbongo ya association oyo bato ba contribuaka donc ba mikanda souci na ye ayiba yango donc ayiba ngai ba mikanda ya compagnie na poto tozala tamo tamo soki télévision ofuta ngo ndambu tango lettre yaka poni kufuta mbongo soki alekaki na ndako amikanda watu akenango soko tunie yako wangana aloba ndeko patience lere koki donc patience eleki donc azoka na ndako abomanga ba video donc nazaki na équipe complet ba cinéma ya ndako ba video donc bayaka ko boma yango ayeba chesi na ba bomi yango sala ka soute vous imaginez bandeko vous imaginez yo mutu olesaka ye opesaka ye soki akuna atekaki ba drogue ba kangi kuna soki bisi mobulu aya ko expliquer ngai donc consolation yo tekipa na ngai me ngai nazali moto oyo ye azokana po asala mabe pona nini ye akoperaka asalaka ba permis Angleterre mobima soko loué ye asali lo permis ba mbongo wana zwaka akoki kosoma ba parfum akoki kosoma mafuta ya nzoto bandeko me oyo ngai ya ndako yango ye apreferaka ya koyiba akokota na ndako soki ake na clé soki na remarki niki na ndako toyaki nachezaka ba clé ntango ya kozonga so alega moniki bakle bacheza yango aya kolala susu bandeko na ngai yanga na bomonaki ngai mokolo mosusu na ye nakuti nasomaki linete mpo na kopi na ngai ya kitoko boye soki mpe ya jafrango fe soki ya nini soki na poka natika na mbetu nake mosala na tongo naye na bolo na tongo na mbetu eza sute namoni na verifie boye namoni eloko ya mai bachili ngai kisi na mai bandeko lelo oyo naye kodécouvrir ke année passée pire matanga ya ndeko moko ya mwasi na santa eloko moko na nzoto na ngai ya kokoso nakomi kina hôpital bapesanga bakisi bandeko na ngai naye kodécouvrir ke non na mela eloko moko na leka eloko moko na nzoto na nga feza na bamai nga nazala bamai na chambre namelaka parce que namelaka mai na tongo so nalamu fe na mai et puis namelaka mai na poka fana lala na mbeto et puis pendant la journée bomoni nasalaki video moko na parlaki sirie nga naza na bitide ya koyebisaka bato nayebisaki vie manda si makambo fille wana azosala na ndako na ngai nayebisaki nani mutu moko akotoyaka mingi grand frère ya Willy nani tala koto kombo ekimi ngai bon kombo ekoya aza mpe mutu ya kotoyaka bandeko nga naza biloko ebele donc na mokuse naza na babiloko ebele ya mike ya valeur nazalaka nango donc tina nalakisa yango bato eza te mais naza nango ebele donc par exemple nakolakisa bino parapluie oyo ye ayibaki le 30 nakolakisa bino na parlaki bino sur parapluie ayibaki nalingi bomona yango omoni parapluie yango wana parapluie oyo yango ye azwaki ezali na valeur ya 600 livres on a des 650 euros parapluie wana vous voyez parapluie yango wana botala yango bien ayibi yango mokolo nini ayibi parapluie wana le 1er décembre 2019 na réunion toki na réunion le 30 toki na réunion le 30 je me souviens na réunion wana et le 30 novembre 2019 na réunion wana tozalaki ayaki vendredi alali na ndako samedi la journée elle est sortie nzone abende nga ba clé ya ndako ya réserve na ibaki te asalisaki yango biso toki na réunion na pokwa tango ye azongi akuti biso na réunion tolongi réunion toye ndako je me souviens jour wana toyaki
na ndako ngai paki fumu président de l'association Dada avanda na Watamsto na Godinho to meli 20 awa na Ser Bibish na Ser Veronica to vandi awa donc ba Ser Vero bakendeki na bango faki na musika biso to tikalaki na bandeko to melaki 20 ba 1 heure avant tout le monde a confinement donc on a métro qui 24 heures donc il dara ko musika avec une métro ya bouti ba 1 heure du matin akena ye parce que ndako neza longa bisi kuna donc bisi ya bouti zake nango gode ba na voiture ba kena ba musika te ba kena ba ngo tika ndeko mususu tant bango bazokende ye avandi na chambre avanda na biso awate même temps ba sel ba zalaki na ndako ye a préféré avanda na chambre toujours na ordinateur lokola sala informatique na ordinateur. Donc, na linga kana sabino dimanche nango na pokwa la raté qui je me suis fait dimanche wana ngabino raté qui ni nango te fana ke de lobby sikoyo ticket na ngeza na ke lobby ngabo d'accord na puis 50 livres na PCA ngabi 50 livres sala réservation ya ticket pour na lobby comme ça 50 livres oyo ozongi si na compte pa yo kosoma ticket na yo na PCA. Avant de la cuisine, quand la mingite, à Londres, c'est comme si elle savait, carte wana. Abengi, pianga descenda ko de ekutu, bazolo wasikoyo, bazo kende. Na kamwaki. Na pesi ya descenda. Batu wana baye. Mokolo wana mbule zondo ka libanda, na ibise keno mbule zondo ka libanda. Ote, ibisa wango keno bazelanga. Yoso benga bongo ote me yo so ba monyo bako yoka. Na kiti nzokande azakine da prêtre donc jour na cuisine na sala ba compilation nga ba nzembo na sala ngamuko na sala na ba CD ngamuko donc sachet wana akenda na yango a rapidité azui parapluie do tanga na kiti kaka yepe a rapidité azui parapluie on a l'accès bino parfait vite fait ba mikanda na ngai ya banque ezakine ça ça mingi na station na garde na bagati ya garde robe a benda kaka akenango donc il a préparé les lundis matin et ça là qui les 2 parce que les 30 novembre ça là qui un samedi les premiers ça qui dimanche les 1er décembre 2019 et les lundis matin là qui na banque na moni mikande ke na banque là qui na banque déjà na l'RT banque donc kombo na ngai o mona gabo banque bengi ngai yo transfert mbongo bacha numéro téléphone anda kuna ngai na numéro portable ngai bacha mingi portable association donc niso tuna impa sala ngo umana kabo compagnie benga yo basomba kisoki machine à laver ya beko mais ngana so machine ngava na Londres donc ba identité na ngai ayiba kango akende kango a utiliser kango azonga kaka nini po ayeba mais bandako ya papa na ngai mais pourquoi na sala ka boité mais pourquoi to sala boité donc azonga ka Paul kwa mikanda wana soki sala pana ndako na ngai ayiba yango akende nango alengata la mikanda na ngai ndako ya ngai za na Congo po ayiba yango akende nango. Est-ce que vous comprenez? Asala ka kindumba ba luwa kaye soko luwe kesu na mboka ni comment na lora avanda na Leeds na Leeds kuna akoto ya mingi ba Nigérien ba Ghanéen ba Camerounais oyo basala bango ba copie ba permis parce que ye asala ka copie ba permis na Angleterre donc en tout cas Angleterre mo yango copie asala ka na ba drogue so beaucoup utiliser azo drogue na province a Côte Sango na Hollande Belgique donc ba copie na yango ya asala ka dernièrement ça qui nanda quoi quand na fin ya année passée babi koti Laura omoni babi koti kendenge nango oya Levi na musu ya sika nango ba kepi ya Mercedes ba kepi to kendenge nango okoseka na saki na yo ba kepi wana okobota yango lokola ngai nazali boma na kosela ka makambo na kosela makambo te na zalaki nde kolinga na zwa yo
mais chaque fois na ndako na ngai bato basaka na contact na yo na téléphone bayebaki no yozali awa. Donc moyen na bongo na nguma ezozala te. D'ailleurs mpona laso kanda na ngai na kanaki naya kobwaki lo na boîte aux lettres na yo bafoto ya libemi ya batata na yo. Oyoki nga na kanaki naya kobwaki lo na boîte aux lettres na yo ebembe ya tata na yo mpona laso kanda na nga. Parce que bino boza kosaka na bato mokili baloki na libota na yo olingi olia mutu oyo qui n'a rien à voir na yo. Nayebi te nzoto na yo nasengaki po ya banzoto ya basi ya kitoko oyo nga na mona na mokili na tiki na ngai yango yo mutu olalaka na mbetu soki olali na mbetu dre bebi mara moko ekomi sali te. Bandeko na bimaki na lobaki ke mwana mwasi oyo na kobikisa yo te. Ba mikanda biso tu okendeki nango po yo affecte ngai kobanda na musala kobanda soki makambo tu osalaka po kombo na ngai beba. Mikanda ya Emmanuel yo kena yango, doki ya Emmanuel yo kena yango. Mais doki wana yo kende nango, mérite na yo ezali nini na doki wana? Contribution na yo ezali nini na mukanda wana? Na tuni yo. Permis ya grand ima yo zwi. Na insurance nambe na ye, na ba donné na ye ya doki na ye okena yango, mérite na yo ezali nini? Contribution na yo ezali nini? Oyebi grand frère na ngai, to bimaki na sala makolo ya maman na yo biso ensemble, c'est quoi? Na lingi na yeba. Ba mikanda na ngai oyo yo kende nango ya banque, ba donné na ngai yo etilisaka. Mérite na yo na mikanda wani ya ngai, mutoki wani ya ngai na yo ezali nini? Tu as fait partie, oyebi ndenge salema, c'est quoi? Na yebite. Na ndako na ngai oliaka, omenaka ba cocktail ndenge olingi. Oliaka biloko oyo yo olingi kolia na ndako na kolamba te. Parce que na yebite mabe oyo ngai ko accepter yo, ko sala pona yo, ko mikitisa c'est quoi? Bandeko na laksana likambo oyo matba moni yango nani bomoni moto oyo ezali moto nanga moto oyo na tikala ngoka nga moko ezalaki mibale na Angleterre donc ça fait 22 ans na moto oyo donc Angleterre yebi 22 ans, je dis bien 22 ans na uti koteka ngo kaka ya 3 mois na teki yango pa ya petit moka meka chukoma na ye boni ye muta sombi yango moto oyo. Donc, eteleka mibale ngai na Colombie moko, mais ya ngai ezalaki kaka ya Colombie se kufa. Donc il commence ko antique, naza ko garder yango po ezonga na compagnie nango. Nazo mambongo. Donc ba bomeli ngai yango na mikanda ya moto ba kenda na yango. Oyo matricule ya voiture na ngana lingi bozwa yango. Voiture oyo pe ezaki Rover 800 yango ezaki ya 2 portières sport. Voiture oyo pe etikeleka mibale na Angleterre. Donc soki okoti kati nango c'est avion na kati nango. Donc eza na confortabilité moko, imaginez Premier ministre d'Angleterre azaki na yango. Ba voiture oyo etikeleka mibale na Angleterre mobimba. Donc ngana azaki nango, donc ezaki protégé, vous devez comprendre. Voiture oyo ba yiba yango voiture oyo. Boko ko vérifier matricule nango tant boza libre bil moko botala. Donc suite nango ekoya parce que mbila ato sala musala y compris na santé nanga parce que ba tchelanga biloko kolia ya mabe na nzoto nanga na biloko kolia na ndako nanga yi. Donc ce qui na moni tout na boka biloko mais ya mbala oyo peut-être na mai ya chambre to esika moko boye mai moko na melaki esika biloko moko ya mabe. Donc nazalaki empoisonné. Motif na yebite. Nazana mwasi moko na mboka oyo na viola azate.
nazana mwasi moko na mboka oyo nga na maltraita azate bango ni surtout na traitaka bango bien l'exemple ane oyo tu abima na ngai akabelaka ngai peut-être moko parce que nasikaki tokabwana ye asiliki d'ailleurs mwasi moko akabelanga $10,000 hein, ya mobile na ye parce que azaki mwasi ya mutu namoni kino oh yo saka no mwasi ya mutu na bino metoko continuer te ayela ngai $10,000 mobile na ye poto zongana nazwa 10,000 wana na sosaka na mboko mobile na ye na lingi na otanga kombo na ye te po bakande parce que bakapita masasi na boyi na ngai mbongo wana eza na maboko mobile na ye lora kuna na leads yo vandaka bandeko wana bayaki kozwa yo le 1er décembre ezaki un dimanche tango yo kiti bamonaki yo na parapluie ona lakisi oyo okendeki nango lora oyo ezali brevière ya bouddhisme oyo bandeko na bandeli yango pour la 2e fois et je le ferai pour la 3e fois ezala mbala na ngai ya suka lora lokola nga nazali boma na kosi mais oyo nazoloba lelo nayebisaki vie manda merci mpona ta na ye tosolaki na ye kulutu apesaka nga chance ya koseexprime devant ye kulutu merci na motema kolo apesa yo nasololaki na grand frère Willy kombo ezokimanga na mutu yebi te soki ekiminga pourquoi naexplikaki ye lora lokola nga na kosi soki na ndako oyo bamikanda oyo ya ngai ya banke bamikanda na ngai ya misala mikanda ya grand frère na ngai okolia te okomona esengo nango te lora namyoho rengekyo namyoho rengekyo lora soki oyo na lobi eza lokuta ke na ndako oyo mikanda ozwa te biloko ozwa te nga nakosi liboma esika na yo 21 oyo nakosilisa te buda kolianga na jire yango devant tout le monde et j'assume mais soki ezalaki yo oza koyiba okanisaki ke nakotika yo leka je savais tout nalingaki nalia lokola nguma yango ezalaki posa na nga mais chaque fois ozoya telefone na yo moto azalaki koyeba ke ozalaki awa ndenge loba nango yo moko sere na yo ya confiance soki naliaka yo banga batrack nga down yango kampe ebikisaki eloko mosusu te sikoyo nakosala yo oyo 21 okosilisa yango te nalobi na yo na bandeli e mokolo nakosimba eloko mokolo suka ekozala kaka mikolo okei nayebisi yo soki obiki alors ngai nakokende to makila oyo emaka na se ya makolo na yo na ya mama na yo na ser na yo ya confiance oyo bozalaki koyokana bozonga na ndako na ngai ndenge boyaki botiaki biloko na mai ndenge yo yaki botiaki bakrasha na yo ya tuberculose ndenge oza tuberculose boye kotia na babiloko ya kolia ndenge soki ole omoni balutu ya mike bafruche ya mike ezokamwisa yo eza nango bafruchete mpona kolela bafruit ya dessert ozokende nango
ba DVD oyo na ndako ozoya koboma na ko prendre yo ki mokili oyo iza ya yo te ki yo te mto leki na cop ba permis ona yo yibaka oyo salaka il fallait osumaka ba parfum osumaka biloko za nango besoin fallait tata na yo asumaka bino ba lupangu ba biloko bino bosepela nango mais non oyo ngai na sombi ya mbongo nanga to oyo libota nanga ese somba yo ozonga obete yango ke nango po yo za danse te 21 oyo okosilisa yango te okosilisa yango te pokanga misu lora okovanda okomiyoka solo ya se makolo na yo okoyoka yango okovanda oza komiyoka solo ya se makolo na yo oza koyoka yango lora nakozonga awa yo kozala na salle de mort mokili koyeba kino ngai nazongisi na sali bongo mutongi oyo ngai pasi oyo ngai eza nga na libota na nga nasalaka mpona libota na ngai na moto oyo nakoko kabela parce que ngai nakabaka mbongo na ngai eza ya motoki ya kisi te ya malamu donc na ndako na ngai oyo ayaka aliaka amelaka ndenge yo ozalaki kolala na mbeto oyo nana lala te na vi na yo oyo yo koka kosomba te bambeto ya mai olala bamatela bambeto ezalaka soki 2,60 m ozolala mais ozoyo na biti oyiba mikanda na ngai orendre nga vie difficile mais lora naza na ngai légal na mboka oyo propre donc nakendeke na police na se présenter nakendeke partout na lobi ke non eloko eza yanga te nalati bango bapreuve e makambo nyonso ekozala na table lora okanga miso soki yo biki lora nalobi makila oyo yo bozonga bomelisa ngai parce que nga na okende sika na yo ndenge na jire epai ya buda namioho rendekio parce que mokili bolingi boblesse bosala bato mabe oyo bazali malamu na mokili alors nakolakisa yo kanda na ngai eza ndenge nini bandeko botenir nga rigueur te naza seulement fâché nalakisa oyo nga nazali de quoi je suis capable e bakokunda ye bokanisala bino eloko te eloko mabe nasala ya ye naza na yango eza na yango te balingaka bapiniri nga bazala babiloko bazala bango besoin c'est tout merci.